Bonsoir la famille, bonjour la famille. Natango Oyo Okozwa. Message na lingina répondre na mutuna de konabiso le prince Mundende atunaki. Mbuta Mundende. Oyo zalai ke non moto moindo azali nani. Puis deuxième question na ezali, est-ce que nous les Africains, Africains, voilà, c'est une réflexion où il ça la réflexion bisonyoso to mekepe ko yanola nandenge eloko nyonso avo yanola ngo biesenga toujours ba recherche. C'est parce que bamakamusus o ibatami que non na bumoto na biso boye to na mayele ya boye to e bango tezo senga ke non ko kinde ko zo mayele place musus yanga balba ke non la science est comme ça là que non oyeba. Donc science est copé ça yo la connaissance koyeba makambo oyo izali caché pour izalani dévoilé. Alors quand on parle de moto moindo, bon, ezamo eux izali pe séparé na trois mots. Donc, tout le bakenon, c'est un mot où ils allaient comment partager na trois noms. Quand on parle de moto, moindo. Donc, quand on parle de moto, na moto, tozomo na moto, le fait. Et quand on parle de moi, on voit le soleil. Et quand on parle de ndo, les rayons soleil. Alors, moto moi ne tolobi elinkolagisa, moto qui est le fait, moi qui est le soleil, et ndo où ils allaient rayon soleil. Donc, ingolagisa kenon, le fait, le soleil et les rayons soleil. Donc, c'est-à-dire que non, c'est une personne qui a été brûlée par le fait du soleil à travers les rayons soleil. Il y a un sort de fond dans le livre Cantique des Cantiques aux hommes, moi si mon quoi zolo balobi. Bo talangaïte na le lenge tenanga izali noir. C'est parce que ma peau a été brûlée par le soleil. Donc nous les noirs, tozali batu oyoyo, nzambe asala biso. Tozali brûlés par le feu à travers les rayons soleil. Et l'incolexanine, donc nzambe a tchaba capacité moko solide na peau noire. Yamba benga rabiso baindo. Peau noire, ezali peau moko ezali makasi. Ezali peau moko ezali riche même na mélanine. Yangwana keno balinga ba diaboliser mingi la peau noire. Au moins keno 666 oyo. Oh, que notre bon, n'a pas sa développement quoi. Quand on parle de 666, bon, ba diabolisaneti comment marque on a topé ba chiffre wana. Ba lui que non ils allaient chiffre de la bête là selon la Bible. Mais selon la science, ils allaient justement ba chiffre ou ba utiliser mot na carbone. Donc c'est-à-dire que non, tu jouis si protons, tu jouis si électrons, tu jouis si neutrons. Donc, si selon la science, naba carbone on a 666, yango sali 666. Mais au bon naba carbone on a ming evanaka na mélanine oizali na peau ya mutu. Donc au moins que non, mais tokolo baboy. La peau noire c'est une peau oizali naturelle. C'est une peau oizali na bonzambe. C'est une peau oyo nzambe a brûlé na moto na ye oyuta na soleil à travers les ndo qui est les rayons soleil. Donc en réalité quand on parle de motomoï de Olingola Sakenon, c'est une personne qui a été créée à l'image de Dieu à travers les soleils et à travers le fait qui vient du soleil pour brûler sa peau. Donc ezali kenon peau moko ou bien race moko qui est riche. Alors pour la deuxième question on est qu'on a vu ça Tunaki Papa Mundende, Mbuta Mundende. Est-ce que Afrique, Kobenga africain, ils allaient kombo ya lokumu to kombo ya lokumu te? Ngana koloba réponse na ngai catégoriquement na loba non, ils a kombo ya lokumu te.
C'est parce que l'Afrique est allée pe combo na biso originalité qui non babenga ka continent na Afrique. En réalité, bakoko babenga biso to pe bapesa continent wana na combo ya Kama. Kama oto komaka ke non ke o neti kilo, neti kambulu. O ezali combo ya Nzambe Congo. Donc combo ya Nzambe. Yango wana ke non Afrique banda ko benga na combo ya Kama. Pour babenga biso de peuples kémites, de peuples qui ont des peaux noires. Les peuples oyo bapo na bango ezika tope ezali moindo à travers les soleils outa na likolo. Yango babenga kabiso babenga continent na biso bakama selon bakoko ndenge banda ko benga biso. Pe tozalaki na ba temple na biso oyo ezalaki na Égypte. Égypte oyo banda ko benga ngo originalité na ngo tope kombo na ngo ya solo ezalaki kémite. Pour biso babenga biso de peuple ya Kama, mais le peuple oyo bazali ba Kemite. C'est parce que tozalaki na ba temple na biso pe ba temple yango jusqu'à présent ezali. Pour soko keneti na mboka lokola Égypte o ba chanja o kombo nango ezalaki Égypte ezalaki Kemite, baza tozali na ba temple na biso o babenga ba pyramide. Ya Gizeh. Ba pyramide wana jusqu'à présent ezali za ba temple oyo banzambe topé l'Éternel abandé kolobela ba koko na biso à travers ba ancêtre na biso ya kala o ba vandaki na ba temple na biso ya ba pyramide. Alors kombo na biso ndenge ba changer yango Afrika. Siko Afrika wana euta wapi? Selon histoire, topé historique. Il y avait un papa, un monsieur abotama vers les années l'an 160 na kombo ya Africanus Julius Certus. Yé azalaki grec, romain et israélien. Comment? C'est parce que ma parents na ye bazaba grec, yé abotama na Italie, akola na Jérusalem. Lokola sala ki ba recherche ya makasi. Donc c'est-à-dire que non yépe mutu aibaki ko découvrir ba saintes écritures otobenga ka la Bible. Et c'est lui aussi yépe mutu akoma makambo belé na Bible. C'est parce que ba teste wana ba teste oyo azwaki wana amonaki yango na Kama tope na Égypte antique. O bande ko benga biso ba Kémite. Alors yépe lisusu que non a créé un mouvement otobenga ka le christianisme. Alors à partir de la recherche na itope que non tout le baba sacrifice oyo ya sala ya makasi wana kenon ndenge a découvrir ba Bible a découvrir ba histoire oyo ya Kama ya Kemite sikoyo abandaki pe koteka ba esclave. C'est parce que azaki na ampleur batu ba ebaki kenon tala kenon a découvrir comment science sika. Alors bazwa kenon kombo na ye lokola kenon akomaki kenon neti un célèbre quoi. Donc akomaki kenon célébrité. Donc, à partir de ce bazwa ki kombo na ye tata wana Africanus, Julius Certus, bazu siko yo kombo ya continent mobimba, o izalaki na kombo ya Kama, bazu ba pesi yango na kombo na do ba dédié kombo ya Kama na kombo ya Afrika. Yango tozwa kombo na. Donc, pananga eza kombo lokumu tie. Lokumu keno lelo po keno biso le peuple noir, o keno poto changer. Poto zongisa bokasi na biso ezosenga kena to zongisa kombo wana ya Kama babenga biso ba Kemite, des peuples qui ont des peaux noires ou bien les peuples oyo bazalaki brûlés par comment le rayon oyo ya soleil oyo uta na likolo babengaka moto. Alors na biso bon to utiliser la kombo wana kenon Afrika pour to comprendre l'explication on a pesa. Mais en Afrique sikoyo to mekempe ko développer toza na comment 9 sortes ya peuple liboso to chanet kenon o to bengaka ba bantu. Donc ba bantu, quand on parle de bantu donc ils ont mutu, hein, donc bantu mutu peuple ami bale bon le bantu wana to ko mona bango wapi to ko mona bango na Angola, to ko mona bango na Zaïre otobengaka Congo démocratique, toko komona bango na Congo Brazzaville, toko komona bango na Cameroun, na Gabon, na République centrafricaine, toko komona bango na Rwanda. C'est parce que Rwanda ils ont des peuples, tous ont ba peuple Hutu, na ba peuple Tutsi. Alors les Hutus ce sont des Bantous. Donc bazaba quand on parle des Bantous, vous comprenez donc ba personne. Mais les Tutsis ce sont des Nilotiques. Alors
Tout le monde est sur le peuple Bantouana na Burundi. Donc, bangonde bakanga contre wana. Donc, ils appellent na Bantu. Alors, na Batuana, auto bengi ba Bantu, au moins na bazana Bomoi. Zomona, donc bazali na Bomoi. Donc, bazali tolba na vie. Bazana intelligence moko un peu élevée par rapport à ba peuple mususu. Donc, kiti bangonte metozolo ba la réalité. Pour ce qu'on tali que non, raisonnement ya ba Bantu na ba peuple mususu mona que non moi différence ces ali. Alors, deuxième peuple tozana bango ezali ba peuple Ashanti. Ba Ashanti wana to mona bango wapi. Ezaneti otobenga ba Nigérian. Baza ba Ashanti na ba Ghanéen. Bomona ka ke non de bon bazala. Bomona ye non ce qui Nigérian zotambolo comprendre non au Nigérian. So pe Ghanéen zotambolo mona baza un peu moins similaire. Pe bazala ke non ba culture mo ki saneti ekokana kokana. Do ba benga bango ba Ashanti. Troisième peuple tozana bango ba peuple San. Alors le peuple San wana au mona bango place nini. Bango bazali tocha Ozimboka lokola Zambie, Ozu Botswana, Afrique du Sud. Na banzo zo mona ba peuple ngo ming pe mona ke non jusqu'à présent mona culture na bango eza mona au mona ba chassaka ming ba lion, torsni alati moi lingwanda. Donc là ce sont des peuples san. Ba peuple msu bazali ba benga bango ba peuple Wolof. Wolof baza bato yo ba simineti to benga ba West africain. To jineti to ko joaneti mboka lokola Sénégal, Gambie. C'est parce que Gambie ezali mboka mezala isus na kati ya Sénégal. Oyo capitaine on comme nango Banjul. Donc voilà wane to benga ba peuple Wolof. Ba peuple msu ba benga mo ba peuple Mandika. Ba Mandika baza ba Malien, to ju ba Malien, ba Togolais, ba nani susu, ba Béninois. Là ce sont des Mandika. Ba peuple msusu ba benga bango de peuple Oromo. Ba Oromo baza banani, ba Oromo ce sont des Nilotiques. Ba Nilotiques exemple to cheneti to cheba ba Tutsi. Ba Tutsi o baza na Rwanda, ce sont des Nilotiques. To ju ba nini mbokoni Éthiopie, Érythrée, to ju lisusu ba Somalien, to ju ndambo ya Soudan. Donc voilà, ce sont des peuples peuple Oromo. Donc auto benga ba Nilotique. Ba peuple msukuna ba benga bango ba peuple coptique. Mais ba coptique baza pena le peuple penza oyo ba peuple pena ya Afrique te to pe ya kamate. C'est parce que ba peuple wana ba uta na Moyen-Orient. Ba uta ba mboka lokola Irak, ba Iran. Lokola bandai koya ki non pour ba kotisa religion oya islamique avec force en Afrique. Alors yango de ba ikozwa oyo to benga Afrique du Nord, Maghreb. Yango na ki no benga bango donc to kochamboka lokola Maroc, to tche Égypte, to tche Tunisie, to yebaka ba Maghreb ba mboka wana bango de ba benga bango ba peuple optique. Mais en réalité baza pena ba vrai peuple africain te. Donc voilà où ezali explication na ko pesa ke non de konabiso apoza ki yangwana. Donc tokangi moto moindo tosana c'est eza combo mais eza divisé na trois noms où ezali ke non moto qui est le feu, moi qui est le soleil et ndo qui est le rayon soleil. Donc c'est une peau qui a été brûlée par le feu ou utina likolo pa nzambe à travers des rayons soleil. Yangonde ezikisa mutu yango lobi ke non na mukanda ya cantique des cantiques chapitre 1 na verset 5 à 8 au moins que non moi si moko to benga que non la reine de Saba azo déclare lobi ke non vraiment bo juger nga pona ngati to pe na teinture na nga o ezali noir te. C'est parce que teinture na nga to pe pona nga ezala qui brûler à travers les soleils. Et voilà donc pour notre peau, il y a un topis que non, moi explication que non, peau noire, ezali nini. Et voilà, na remercier bandeko o ba répondre, et vraiment, vous à la béni, et o ezali réflexion, donc là on y a sur ba réflexion, et vraiment, que non beau passer ba journée à madame. Et merci, bye bye.